Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom partout où beaucoup d'habitants. Nous sommes à 3W.Toulonacé, ici à Toulonacé, bien-aimé. Nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, on a eu liboso nabino. Na poussé liboso nabino pour te soleil. Na poussé liboso nabino pour être biso toza ba pandisango. Na ningi na yebisa bino kake. Excusez-moi, musique il est quand même makasi. Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, tout bon la mitema, surtout biso soit disant tous ba que tous ba sala nzambe, surtout biso tous ba vraiment qui est solo, yeso ayebi biso ya solo to sala nzambe. To bon la mitema, biso ba auto yebi nzambe, nzamba ko yeba ko juger biso bien aimé sévèrement. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vous montrent vraiment Maman Toulonacé, naïe liboso na bino sangwa liboso, s'abonner à www.toulonacé TV, votre chaîne Yabana Nzambe, to s'abonner, to kozala décité, yeso alingi biso mingi. Bien-aimé naïe liboso na bino pona ko pesa bino sango malamu. Sango malamu oyo ezo bongola mitema, sango malamu oyo ezo kangola, sango malamu oyo ezo bikisa, sango malamu oyo bien aimé ezo changer la vie parce que Yesu Masi azakoya. Quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, bien aimé, ce n'est pas pour hasard, ce n'est pas pour des aventures, ce n'est pas que tozangi makambo ko sala, bien aimé, toyebi ke na mboka o surtout ya Europe o biso tozali ezali vraiment mboka ya tant eza mbongo. Héros bien aimé, na zali bosso na bino na kozwa 1 heure du temps, na kozwa 3 minutes, na kozwa 20 minutes, ezaka pour na koyeba ko fortifier mutu moko ayeba kozala makasi. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe apambola biso partout bozali, ndeko na ngai mado, ndeko na ngai mado kenge, en tout cas Nzambe apambola yo, apambola na coup de fil na yo, oyo epesinga vraiment makasi ya koyeba kotelema liboso na liboso na bana Nzambe pona ko solo la nani sola ni bien aimé na so makambo abolingo. Bien aimé, dernièrement bomoni nga na auto le kaliboso na mona bete masola bien aimé na so rose o esalama ki bongo bien aimé a na mboka ya France na lekiso liboso na bino na beti masolo na mama na biso Nelly o ebembe na iti siko ezali na bakundi te na lekiso liboso na bino bien aimé na chobeta masolo o esalami na Amérique papa wa ebaki ko boma bana na yemi balé bien aimé, ça fait mal, ça fait mal. Aussi le temps où tu continues à panza sango, tant que tu continues à télémina ma batiti diamabé, tant que tu continues à télémina ma acte diamabé, le Seigneur a zo que le toucher les sous bande comme sous ba bandi na ba problème katina bango baye ba ko sala biso sini baye ba ko benga biso en tout cas bien aimé na biso mado Nzambe apambola yo bien aimé na ngai bien aimé na biso bien aimé dans le Seigneur s'il vous plaît so moni vraiment Maman Toulonacé liboso na bino na yé naye koloba ete bolingo bien aimé dans le Seigneur et bon bakanyonso Bible lobi na biso amour couvre tout. Mais amour au biso to komi ko vivre biso bana na Nzambe to komi ko vivre franchement amour moko ya hypocrisie ou to lingani te bien aimé to bimano na kati ya hypocrisie to longola biloko wana nyoso tout na kati na biso parce que biloko wana bien aimé e komema biso na lifelo. Jésus-Christ revient bientôt. Ceux qui na kati no akuti hypocrisie na kati na bien aimé akuti misala nyoso tout ezo glorifier ye Nzambe te. Nzambe azo tala yo azotala yo avandi kati na yo Nzambe o ya mokili o avandi na lola tango aza kotala mokili na ye aza kotala ozo betele tolobi na mwana Nzambe na mosali ya Nzambe na ba 5 ministères no surtout oyo eza na Bible nga naza prophète nga naza évangéliste naza pasteur naza apôtre naza soki soit disant oyo zali yo moko yebi ba titre to titre to nini oyo mi bengelaka. Mais pourquoi comportement na biso bien-aimé ezo changer te? Pourquoi comportement na biso ezo ko refléter Yesu Masia te? Pourquoi comportement na biso ezo betsa batu musu mabaku? Pourquoi comportement na biso ezo pesa kimia te? Pourquoi comportement na biso ezo lembisa batu na nzela Nzambe? Pourquoi comportement na biso bien-aimé liba les ali oyo Nzambe asangisi Bible lobi les mariages soient honorés de tous.
Bible lobi ete libala esengeli ezala honoré na mutu nyonso. Libala ezali mwasi awuti epai na bango, mobali awuti epai na bango baye basangani o Bible lobi ke bakokoma mutu moko. Bokokoma mutu moko na ndenge ni bien metango bosangani. Bokokoma mutu moko fait des mesures bozo viyebana, au fait des mesures au bozo vanda, au fait des mesures au bozo solola, au fait des mesures au bozo se comprendre bozo koma mutu moko. Lelo tozo mona bien aimé makambo ebele zo sala na communauté na biso izo pesa pena nzambe lokumuté makambo ebele o izo sala na communauté na biso bien aimé tout na mokili o disons na lo apote mokili za munene les autres glorifiés nzambe te soit disant tous ba chrétiens tout la qui s'annonce ba fouille moko o isa digne de repentance. Tout la qui s'annonce ba fouille moko o isa digne de repentance. Bene moko fando bi mama tourna se banda ki likambonga linga lo bazo lo bate parce que ça fait mal à des fois na mama kamususo tozo mona na mokilo. Bien aimé dans les seigneurs ceux qui bomoninga na lekili boso na bino na lekili boso na bino pote na solo la lisolo ya mama pasteur moko oyo avandi na mboka Kenya, mama ngana na France, mutu auta na Kenya abengi nga na téléphone po ayebisanga kaka oyo lelo ngai na telemi liboso na bino pona solo. Couple moko eza na Kenya, couple pastoral naza na tina otanga komona ngote tozo ça message oyo po ete ata côté bazali soki bayoki bakoyeba pena ki en tout cas sango na biso etambole komiti na tolo na se bakoyeba pena ke partout oyo bandeko baza zinga na bango soki bayoki lisolo bako comprendre pena ke eza vraiment couple tozo lobela pastoral oyo eza bongo na mboka Kenya peta on atangi déjà maman Madonna komona ye donc batu bako comprendre que je parle de qui et de quel couple. Bien aimé dans les seigneurs, couple wana, babalanaki, bavandaka, babota bana 6. Bana bana 6, maman, na mon papa, na moi si naye bavandaka. Couple pastoral, mobile aza pasteur. Donc, disons, ceux qui mobile aza pasteur, moi si aza na ministère, tu sais, azaka que moi si oya pasteur, oui, pour na biso, to benga kango maman pasteur. To benga maman pasteur parce que moi si y a pasteur. Donc, c'est ça. Maman pasteur. Benze siko zali mama na yebite basi mususu na yebite voma biso bakete na kati na église to tondi na kati église tozo simba pe buka nzambe bien aimé tozo tanga liloba nzambe tozo modéré tozo tika banda kuna biso tozo kende koluka nzambe tozo tika bana na biso tozo kende ba retraite tango ezo ko aboutir te na bomo na biso pourquoi ba retraite tango ezo sala elo côté na bomo na biso pourquoi parce que nga na yebi ke Bible lobi nga mutu o yambi Yesu Masiya bien aimé bakoyeba ye kaka na comportement na misala na ye o azo sala en tout cas na ndimite ke comportement ya mama na biso oyo mama pasteur o azwami bongo na mboka Kenya en tout cas na ndimite ke comportement na auto misala oyo ebotami lelo na kati ya bomo ino mama ezolakisa pena ke yo olingi nzambe to bongo na motema to pasa ba délivrance na yebite a des fois to utaka na ba état o to utaka na ngona mokili tant to yepa nzambe bien aimé première chose ko yoka sonité luka délivrance sala kir dame luka mosala nzambe aza sérieux o ko porter yo na motema sala kir dame na yo bien aimé tranquille solo na nzambe na yo avouer tout. Bible bi mutu abombaka mabe na ye bien aimé nzamba yoke akayima wate mais mutu abimisaka ngo avuwa kango liboso nzambe miséricorde nzambe ezalaka likolo na ye bien aimé yango moni tozo kota na ba ministère tozo kota na musala nzambe na ba impudicité na ba misala o glorifier nzambe te kaka na ba état wana to utaki na gauche na droite yo boy ko vanda na makolo ya papa moko songolo o bandi ba vitesse telle sika to suka. Bien aimé dans les seigneurs, Bible ici biso lobi avant tout aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Bolingo effaçaka beaucoup de péchés. Mutu amemi muninga na ina motema akoyeba ko supporter muninga na ye. Mutu amemi muninga na motema akoyeba ko pardonner muninga na ye. Mutu amemi muninga na motema bien aimé akoyeba ko bomba nyonso. Bien aimé dans les seigneurs, nazongi na lisolo na biso na couple moko eza na Kenya. Papa na biso na maman na biso ba umeli basali ensemble 28 ans.
bawumeli pene na mariage na bango. En tout cas bato nyonso to bamonaka couple libanda basepelaka na couple wana. En tout cas babwakelaka yango bafleur misusu kutu na kati ya mitema balobaka pene. En tout cas nazwa ta mobali ya boye, nazwa ta mwasi ya boye. En tout cas mwasi na mobali ne balinganaka mingi. Bien aimé na le Seigneur, papa na biso na église aza respectueux, aza respecté parce que aza pasteur moko atambolaka malamu, aza pasteur moko abangaka nzambe. Papa wana aza missionnaire, aza pasteur missionnaire, a voyageaka vraiment trop pour na musala nzambe, a déplacaka vraiment trop, a kendaka de par-ci par-là pour na kopanza liloba la nzambe pour te makomi recommander biso to kende partout dans le monde entier pour te to rekomisa peuple nyonso tout ba disciple. Eza musala au papa na biso na Kenya pasteur asalaka, aza pasteur moko azotambola vraiment na kobanga nzambe. Mais na tango papa na biso baka kosala ba déplacement wana, maman na biso yibaka ko bima kosala makambo oyo esepelisi nzambe te, ba makambo oyo ekoki pe kosepelisa mobali nete. Bayebisaka mobali neke na tango yo déplacaka mwasi na walalaka libanda, tango yo déplacaka mama pasteur to monaka éclair te na frère Kingandi, frère moko ya chorale. Frère wana ya chorale bakoma na mama pasteur. Donc mama pasteur azwa frère wana ya chorale akomisa chauffeur na ye. Mama pasteur que moi aussi je suis. Oh, moi aussi je suis maman pasteur. Parce que mon mari aussi, il est pasteur. Mais quand on a mis le solo, on a bêté la bino, bien aimé, ils sont parmi de nous. Mais ils ne sont pas de nôtres. Baza katina biso me baza abisote. Bazo reflecter gloire ya nzambe te. Baza katina biso bien aimé ba fouyi na bango zo la tsate ke baza ya nzambe. Yango na tango bien aimé mutu te koti mboka. Na tango bien aimé ma be koti mboka ya kosakana te parce que tozo ibate ki e ki. Tozo ibate ki e ki mutu na muta zipiki pososo ki ya nini nazo yebate bien aimé. Maman pasteur akoma kubimana choriste. Ce qui pasteur azate choriste a mimaka maman pasteur a kese sa maman bakous na maman bakous maman manzoka na se ya maman eza na quelque chose oyo elekaka, eza na quelque chose oyo elekaka. Mobali na ye aza mutu avoyageaka, aza mutu abangaka nzambe, aza mutu akanisaka penza bato mabete. Mais boyebika esika baoboma mutu oyo azotambola na sincérité ya nzambe, nzambe akoki kotika te likambo wana eleka kaka boye. Bato mibale misatu mine bakomi ko remarquer maman pasteur que na frère ya chorale baza bien te, bato bakomi ko remarquer. Et ko sala ke ben aimé bande comme sous kutu na kati église auta ki même kolongwa pas aïa ki ko oser pour reprocher maman pasteur. Alobi maman mais moi na amuke aza chauffeur na oui aza mutaye ba na chorale mais ozoye pe na service yi mutata musaka papa yi beta papa zeleta papa zate yi mutata musaka yi mutabema ka na ba course nyonso. Mais na ba air tardif o bazo mona bino en tout cas izo sala bien te ba air mususu o yozo benga pe na téléphone na ye moi si pe ya frère et comme pe ko beta moi sa frère pe li baku maman oko benga frère na ba ina na ba désert ngo benga ba frère na ba ina ba désert wana mbali no azalaka wapi. Mobali no la kaka côté na yo to bomba na kana douche to kinaka ko bomba na wapi o bengelaka mobali na yo. Ndekwana moi c'est ko reprocher maman pasteur parce que moi si ya frère na biso ya musicien ya choriste aiba ki ko se plaindre et pas ya maman mokambi biko mitu samate lokola na sola ka bien na maman na ko sola na maman mokambi biko ko approcher maman pasteur à reprocher maman pasteur depuis wana maman mokambi a reprocher maman mokambi koma ennemi na ye. Maman mokamba koma ennemi na ye akoma kosala makambo na po suka ka po alu maman lopa maman mokambi wana longo. Maman mokambi titi aomona makambo clair te maman na elembisa ye maman wana vanda na ndako. Maman pasteur na frère on a ba continuer soka papa ke moi voyage soka papa ke moi nini boile frère akoma kolala papa pasteur soit disant azolala wana po atiki moi si na ye na ndako azoya kolala papa maman pasteur tout pas pasteur pour soit disant azokengela pasteur benimina yebite makambo euti wapi hein makambo euti wapi. Mobali no azate mobali no aza missionnaire mobali no azokende te ya sango nzambe sikoyo frère wana ya église ya chorale ayaka kolali so na ndaka kumbi yo ekokite akomiti kolali so na ndaku na yo na ndaku na yo bolala kana mama na mobali na yo mama pasteur toloba te
maman mokambi ya longo afanda maman mokambi meka ko expliquer moi 3 mois 4 personnes nous oyebi na ba église na biso le so lobi déjà likambo pas 3 4 personnes c'est que mokili mobimbese yebi makambi komo kitanase bien aimé na l'éternel et ko koma na mato ya pasteur ayoki etake mosali na nzambe etake mokambi akoki ko juger mutu te ntango aza na bapreuve te et que ça que mobile et que ça la G pasteur et que ça la G bon ayepsi déjà mois prochain naza na déplacement moko na okende place boye na kokende na ko ça la 2 semaines maman pasteur pas bien ka zup ba proposition na nga misana ko zwa na frère oya Corail frère Corail a mis voiture baba jour on peut riba ki batiki pasteur tin aéroport pasteur pas bendi voiture sac na ye à côté de l'aéroport ba ki na 2-3 minutes 5 minutes a bengi na téléphone moi c'est bon ki na bino hein deux autres déjà vol tout ça to rempli de ba papier et tout ça déjà checking to côté déjà na salle d'attente bokeni parce que ma pasteur na mwana babaluki bakei pasteur atika ni aéroport tant bakei ba umelite pasteur abimi na aéroport ake hôtel afandi hôtel pasteur avani hôtel premier jour wana l'équipe pasteur avani hôtel deuxième jour wana l'équipe pasteur avani na troisième jour baba que pasteur ça 2 semaines na 3e jour à partir de 3h du matin pasteur abimi hôtel parce que zaki na sac na ye ayi na clé ndako na ye na ndako na ye kwa cha koti cycle a koti na ndako na ye tant koti kana ndako na ye bang maman pasteur na frère ya Corail bazaki na chambre ya maman pasteur bien aimé landa li solo bien bazaki na chambre ya maman pasteur tant bazaki bongo na chambre maman pasteur ba yoki ke pa makolo ya mutu mbala moko ndeko na biso mobala na kilota moki a précipité neti abima changa ka bo abima neti na salon bo bakuti pasteur afandi na kiti achesa kine pembeni pasteur avandi na kiti otala bango ndeko mobala bimi asilima ya makila telemi mama pasteur pa ndeni ndeko mobala ndeko mwana bimi azo zonga te bana na bango pe bana ndako na yebite ndenge nini o mama wana bana kusala po ete bana na ye tango yazo kotisa ndeko na biso mobali bana na ye ba mona te pasteur akanga maboko bien aimé na kati ya salon afandi bien aimé na biso wana na couper mwana na ye ya molimo o ya simbi musique musicien moko choriste moko adorateur moko parmi ba adorateur à église a telemi na couper ya moki a uti na kata chambre na ya telemi mama pa uti kuna na chambre nga landa mobali na ye lokola ye mobali na ye ya musicien a umela ki na chambre mama pa bima brisque bebu ba kuti pasteur a faille na kiti pasteur azotala bango ba lobi bango pe bazotala pasteur a tuni moi sine il y a quoi tu cherches quoi ozoluka nini moi si mutu na se mwana mutu na se pasteur ayebisi mwana ya mobali ayebisi que le Seigneur t'aime nzamba lingi yo Jésus Christ revient bientôt soki ye soyez akuti on état o na mbeto ya mutu ya mwasi likolo ya mwasi ya mutu osa nini okobebisa relation na ona nzambe likolo ya sentiment o ya 2 minutes kota na chambre passe ozalaki zala posé lata bilamba na yo zwa nyonso to ayo lata kendima lobi tokuta en église bien aimé le Seigneur pasteur posé na kiti posé donc même maman mado abetelinga so abi mama eloko ezongi sinta na yoki kaka lisolo wana nde lisolo wana muta kebeta siko lisolo wana makambo soteleka ko basala ki ngozali ka 3 personnes pasteur mama pasteur na ye ndeko ye muka supporter te mutake ko témoigner na église pasteur aibisi kota na chambre nanga parce que mutaki na mbetu nanga lata bilamba na yo bima kene na ndako keno lala na kimia lobi naza besoin na on église bien aimé akoti azolenga balobi azolenga azokokate akoti nazongi na kata chambre pasteur alati bilamba na ye asali nyonso tu oyo akokaki kosala asali nyonso tu oyo akokaki kosala bien aimé asali nyonso tu akokaki kosala azui abimi tant abimi na salon moi si banda telemaki na salon moya bouger ezate moya lobezo ko ezata temika liboso mobali mutu na se
et ko sala ki ndeko na biso mobali ya musicien tanga lati bilamba na ya leki azo leka kota pasteur malé ba moni pasteur alinga bouger paniquer pasteur abi non bouger te pona buto na yibite soko kene ndenge nini na buto so na yibite soko kene ndenge nini pasteur akoti lubuko na poche apesi mbongo abizo mbongo futa taxi po buto oza 3h du matin to comme da 4h du matin tina yebe sika yo fandaka o komate zo taxi express OK na ndako na logo ya l'église pasteur asisi à l'oublier le côté à cousis mallette nae ça qui nae à côté na chambre à la pyjama les moi si banda tika avec na salon pasteur à côté na chambre balobi papa pasteur bando bonde la bando bonde ti 8h du matin papa na biso soukoli à la tina ya ken église azeli bien aimé na biso église premier jour bien aimé na biso ayete pasteur pas bengi été deuxième jour ayete pasteur ayeko bengi deuxième jour ah mon frère na yebisa que mon fils nazo zelo nazana besoin na yo nazo zela yo nazana besoin o papa na koya na koleka na koya s'il te plaît nazaki na makambo ebela kosala bolimbisi papa na koya parce que biso koye pena lelo r boye na 20h30 na ozana besoin na nazana besoin na sokola na solo na yo parce que j'ai senti à moi que diable azo réclamer yo et kosala ke bien aimé na biso to quoi passer à bande ko sola kimia passer à bande ko sola poser bien aimé na biso wana ayeko ya tango hier 20h30 les pasteur a pesa ki rendez-vous à côté pe na bureau pasteur a fongoli bible a komi côté ya ye a komi ko expliquer le biomoni ko bimana moi si ya moto eza malamu te ko bimana moi si ya libale ça mabete te la bible le bibo était la bible le bibo ce n'est pas bon aux anon jeune fille pardon jeune garçon ba jeune fille ba zebele on peut ko moi sinon mususi ya bebo vani na iso ko moni moi sinon o ya ndako ozo sepela na ete na sina yebisa ko na baki ke moi sinon ndako bobala na te bovanda bongo nazo ngako nazo bunda po ete yo kende ko bala mwana wana mwasi bobandaki ba projet na mwana wana mwasi na ndeko mwasi bien ke boko bala na sikoyo okati okomulanda banzela mususu azoloba na ye lokola ndeko wana sali makambo wana na mutu mususu mais na même mwasi ya même pasteur bien aimé dans le Seigneur apesi mwana conseil apesi mwana conseil mwana bi papa na yoki limbisanga pona likambo lega jour wana ezanga te eza mama mutakangenga na makasi ezanga te c'est passer abi wana côté wana komitungisa mate pona ngana yebika ke yo na mama iloko busali ezaka diable mutazo linga ko isanga diable mutazo bulisanga en tout cas na yo na mama na limbisi bino bochango na mutema te na limbisi bino membala sima bo bandela sufute mwana kenda garçon na kobima bimina na bureau pasteur wana ayate elekela e comportement ya pasteur wana pasteur a garda silence ye moko mwana ngo ya mobali ya musicien ko mabeta lisolo amabe abetela lisolo mabe abetela lisolo mabe abetela lisolo mabe comme dimanche moko boye balobi bavande ka na église bamoni pasteur amoni mwana ngo mobali aye akoti to mwana nga mobala musicien ya koti moya mata place baninga ba yemba ezate avandika na nga mukite bandi papa ti ekomi na ba témoignage bien aimé na biso aleki liboso ndaye ko beta histoire na ye na mama pasteur mobimba bato nyonso tu bayimi bato nyonso bayimi ntango ndeko ngo asilisi nde pasteur alaki kotelema na cher babi pasteur alaki kosenga ya mwasi na ye pardon alobi bolimbisa ye eza kaka réclamation ya diable moto acte wana basala ezalaki bango te même frère mpe nasololaki na ye nga na comprendre yanga eza kaka diable moto azolinga nure nga yango moni lokwa diable amonaki ke porte eza epa mwasi na nga yango diable afungolaki porte epa mwasi na nga na ndenge mwasi na nga komi kolala na mwana oyo me ngai moko de mafinetake mosali na nzambe na pardonner mwasi na nga na pardonner pe ndeko soki ndeko akofanda itake asali mabe atamboli na kobanga nzambe te akoki koservir nzambe sikoyo te afanda na moment moko opporté lokola pasa alimboli na miso ya nzambe ndenge nga nalimbisaki ndenge nzambe pe ye moko ya likolo alimbisi bien aimé dans le Seigneur pasteur alobi bongo ba église ici la raté si le bika bandimi ba ko benda na dede wa bengi oyo ma pasteur ko ta temps et ko sala temps il est qui ma pasteur soni ayaka lisu na église te ayeko fana na ndako ko mususu ma pasteur aye asengi mobali na habité ifuna ki notala bandeko na ngai na sala posa na kende mboka na biso Congo na ki hotela bandeko na ngai tala mama na biso za malade apesi ka ba raison mobali pa ibisi problème ezate ba sombi billet aki hotela bandeko na tiki bana bien aimé dans le Seigneur acte wana mobali asalaki ezalaki fimbu moko oyo mama pasteur na zwa te na vie na ye balobi banda mama pasteur wana kenda ti lelo atikala kozonga te
nayebi te bino ba peuple oyo bana na nzambe oyo bandeko ya tolo na se obolingaka tolo na se obolingaka kosabone na tolo na se soki bomoni lisolo ndenge nini bokoma na se ba réaction na bino soki ezalaki na place na yo etake pasteur wana olinga kosala nini soki ezalaki na place na yo etake frère wana olinga kosala nini soki ezalaki na place no pe mama etake mwasi wana olinga kosala nini ba mama na biso batei basi ya basali na nzambe likambo nini ata mobali no akolokaka su na mbetu te ata kutu mobali na yo nayebi te niveau nini ta mosusu yo na mobali no bokoma nayebi te ndako ya bato esika olalaka te bien aimé mwa yo mona esika mai etangaka eza te trop c'est trop yango kindumba yango na mokili tosalaki yango te po ya kosala ngo na kati ya ndako na yo mpe mama mokambi ozotelema liboso ya bato mwasi ya ministre ya première ministre bamibali na biso basali ya nzambe baza ba première ministre baza bato oyo toboyi te miso ya basi nyonso tu na kati église eza liboso eza likolo na bango mais quand même bamama tobanga nzambe eloko oyo mama na biso mpe na mama paster oki kosala kobima na musicien na choriste ya église. Est-ce que ça vraiment digne ya musali no ya nzambe ya mwasi no ya musali ya nzambe te yo moko na no relation no na nzambe otiango wapi ba mama pasteur oboso sala ba makambo boye en tout cas eza pasi to luka nzambe to zwa délivrance to tambola na kobanga nzambe oyebi ke ezalaka pasi moto azwa délivrance soki asa komi élevé mais na ntango nono nzambe aélevé na biso bongo te na bapremier amour wana lia toyaka pa nzambe toyaka na mikumba ebele pa nzambe yango ye moko azoloba na mokanda na ye alobi venez à moi vous tous qui est chargé wana et fatigué to memi mikumba na mokili ozalaki ndumba na mokili obande kokoka mobali moko te na mokili ozalaki ozwi oyo ozongisi oyo mais ntango oye pa nzambe bene mais il faut passer délivrance au passé délivrance pour te biloko wana nyonso te kweya ça fait mal. Bien aimé s'abonner dans notre chaîne Tolo na TV. Bien aimé yo kozala décité oko yoka ba témoignage ya ndenge na ndenge o eza masolo te o eza ba témoignage vivant eza ba témoignage OK ba mikolo na ngo moko e komeli bango baza na force to makasi ya ko force to courage ya ko témoigner te yango ba pasaka na nzela na biso to pesa témoignage ba témoignage na bango eza passe partager le message bien aimé partager ce que comme la maman pour la Kenya na maman pasteur na papa pasteur ba monongo maman pasteur depuis que na Congo ti le lo asundola mobile ya pasteur asundola bana asundola église a Kenda ti le lo azongati oui parce que au mobile on a beti fimbo bon makanisi kaka basali na nzambe nyonso to bandenge moko fa leka finga il faut leka bimisa intimité nyonso ndako na libanda il faut leka abando flow makambo nyonso to avina libanda papa pasteur wana patuka pasteur ici ko zali nzamba pambola yo ngai mama tolo na se na pesi yo pena longonia soki ba pasteur nyonso bakozala lokola yo ba pasteur bakokuta na ka lokola yo bako réagir lokola yo kozala bien lelo to so mona mibali baso boma basi baso boma mibali ke na yoka pena témoignage ya boye pasteur na réaction na yo salaki en tout cas nzambe na lola oyo sambelaka amemo lisusu musika mutu ye moko akimi samba beta efimbu mutu moko akimi samba lobele mabe mutu ye moko akimi ye moko pasteur atikalaki le même na ndako ne mwasi ye moko akima no déjà mbetu akoma kolala na chamba bana a éviter mobali comme ça ya zo mono de mobali na ko bomaye parce que silence wana oyo papa na biso avandaki eleki tellement grave yango nde silence wana et que ko travailler bien aimé na biso a jeune garçon ya choriste aya ko témoigner l'église parce que si c'était kaka que pasteur mais mutu moko te na église alinga yeba likambo wana mais bango moko na nzela molimo mosato papa wana pasteur wana sokaki nyonso na maboko ya nzambe nde muta telemi abundeli ye yango bien aimé attitude na biso bien aimé et ko benda pe bato na présence en nzambe façon ya ko réagir na biso et ko benda pe bato na pona balanda nzambe asunga ngai na yo o to tikali na ba attitude moko ya mabe nzambe asunga ngai na yo o to tikali na ba réaction moko ya mabe nzambe asunga ngai na yo na ba kaya ba problème o to panikaka o to lekaka na télé to komi ko finga bato to komi ko sala n'importe quoi to komi ko étaler vie na biso libanda nzambe penda apesa biso attitude ya pasteur oyo avant azani bongo na
mboka ke na façon na ye ya ko réagir mwasi ye moko akangi biloko akimi façon na ye ya ko réagir pe mwana na ye oyo ya molimo abimaki na mwasi na ye mama pasteur mwana ye moko atelemi liboso pe ayamboli nyonso kolo Yesu nde azwi lokumu kolo Yesu nde atombwami kolo Yesu nde azwi esika oyo ebomi na ye ezalaki ya bino mama Anne Kalambai mama Tolo na se bien aimé s'abonner dans notre chaîne Tolo na se kota na kati ya Tolo na se tango ozotala vidéo na se wana bakomi s'abonner soutenons œuvre de Dieu que le Seigneur nous bénisse Eli ya Nzambe soki Yesu Masia yete bien aimé soki Yesu Masia azongi te tokutani à la prochaine. S'abonner à votre chaîne Tolo na se TV, vous ne serez pas déçus. Si tu as ba na Nzambe, si tu as ba sali na Nzambe, si tu as ba yenge beni. Merci. Bisous.